Pozo manqué biso trop. Et ça, bato musu ba yaki ba manka fifi wa fort. Mais to seka. Boyeli su bo ando manqué paka. Boyeli su bo ando manqué dibaya. Héritier. Yebisa Francis dibaya na paka lingomba ke. Mokolo nda yeba nini asala na bana miki. Et puis, les résultats de l'impolitesse, c'est à gogolan. Yo héritier yo moko ndengo ozabo. Oza dipo ya fere. Dipo ya fere. Dipo mi mabatu na poto. To biso baspiritas to lingé na dipo. Héritier na ko sosola makasi ya. Ta biso bo simbi azongeli héritier. Na finga ken na famille. Oki ofingi paka. Eko changer ne lo hotel a ozara Charlie paka. Ode. Fingi dibaya so ba tellement papier na bikoko. Dibaya okoma mamba kito okoleka. So tali artiste en Jésus de Lingwala. Faire rigolo. Jésus de Lingwala asuka na abanda na Élysée Montmartre. Eza salle ya 300 places au ba de l'eau ba place au ba la matanga elekiam. So ke pa maadolo. So mi zombo moko zui billet moko te. Yana bato bazo sala bongo. Mais oui, pourquoi pas au moni yango lelo bato belé baté ba billetterie comme modèle wana. Banani basali bongo ya paka. Pour dévoiler la robim sur na poissa. Tu es bilelo Jésus de Lingwala. Vente comment en ligne. Te bango longwe na ticket master bango elongwe makambo wana. Bon, biso vraiment donc na biso de Paris ça on a billetterie ça offerte. Donc to ebisi ba fanatique nyonso latine. To te yango na nganda te to na malewa te. Donc eza na Fnac. Fnac eza na yo na téléphone na yo. Fnac physique ou ebi place au besoin pour vous en Paris. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bienvenue à vous très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout na bateau tout va disposer à temps pour Orlando Bisso na bateau va disposer temps pour Orlando Bisso lelo. Grand merci à vous. Merci pour la confiance et fidélité. Pourquoi pas na bateau tout va partager, na bateau va commenter, na bateau va na ba remarque, na ba reproche. Yango sala ke tout bongisa, musala comme il faut tout au long de cette émission. Je pense que je reçois pour vous
Yampaka, autrement dit Junior appelé Yampaka Sajamboka. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien, surtout au Italie héritier. Je vous rappelle que l'artiste héritier Watanabe va prester le 24 mai au Dôme de Paris. L'artiste héritier Watanabe Totorina la Pulgaya Tembe. Pourquoi pas aussi de parler de l'artiste Fali Ipupa tout au long de cette émission. Pourquoi pas aussi de l'artiste Ferregola Jésus de Nuance. Sans oublier réaction de Ken Piana vers héritier Watanabe. Je suis là avec Yampaka. Avec lui, on va essayer vraiment de parler de tout, sauf rien. Un grand merci à José Longondo, l'homme à Tesla. José Longondo, depuis 001, États-Unis d'Amérique. On a passé Bambote, pourquoi pas à Dada Ulungu, na Suisse. Après, on a bien maman sociale. Big salutation à toi, Dada. Big salutation aussi à Karine Bionsaka. Karine Bionsaka, merci pour tout. Merci aussi à Jason Makassi de Bundes, et pourquoi pas na Yateo Zambrota, oh, elle à jamais dollar et là. Merci vraiment à Claude Bols et M. Djouma qui est derrière la caméra. Soit à la même morale, Nanga Fongola Bissur Sala, vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Yampaka Sage Yamboka. Bonjour Yampaka Sage Yamboka. Bonjour Keri Tipi. Bonjour Nabalandi Nyonso, au Bazolanda Bissur vraiment, et puis Naba Spiritas Nyonso. Oscar Marie, tout millionnaire à Kilote. Papa la prodige. Millionnaire à Kilote, Oscar Marie, tout n'a Bissur que Lelo, ce qui Chine à reconnaître les sous-valeurs. Il y a des Congolais. Tout ça, on a un cop, nous sous cop à opérer ça, pour défendre les couleurs. Oscar Marie, Oscar Marie, tout millionnaire à Kilote, papa, il faut que ça papa na prodige. Papa na prodige, na boni. Donc, non, mon ingaboué. Na encore mon lala na souciate. Oh, donc maman ya ebisinga. Na encore mon lala na souciate pour na roki mabana carte. Alors baga au batelo ko mo mukeli kulo pour na kabulela bana carte. Pour batiko za l'aise, on s'en de calo boutique. Il faut que ça rassigo charge à monde. Charge à monde na swag Kalo boutique. Kalo boutique pour moi swag charge à boka. Lettre Z Zeteken d'Amérique. Charlie Kabe ya wetu. Na émission que Joe Fils Djeko. Donc fisson Djeko là donc Joe Fils Djeko. Et ça l'a bien trésor Simbidi de Mbala. Donc batuto balinga héritier wata Manu Mwendo PDG Fatal Piste 243 Toboulé na bi ata Kale Goya. Nabi parvi sous le désert Djogo Mungu ya Tirki na biso amabe. Ah bon. Parvi sous le azama be. Te ngama be singa la mona. Te o mona mo. Tala José Longondo l'homme Tesla. L'homme Tesla. Bat na biso na bagangeli Tesla. Ah ya za na ngode ya tongo. José Longondo. Et puis Joe l'homme Tesla na Brazza Joe Mondele, président Papson na Ebna Mariam Lassi à partir à Brazzaville, Graciel Okayata. Millionnaire à franc congolais, il y a un franc. Grâce au Kawata. Et puis c'est naïf vraiment. Donc, naïf qui va te béler, on a vraiment besoin de précis, il y a tout Kebana. Tout Kebana, il y a un peu de respect, petite sœur Akati. Va te béler, on a vraiment. Mon bois qui est embêté. Il y a un boagete. Non, c'est un souka. Tobeni maman. Maman va t'être bien. Il y a une action pour bien. Maman va t'être bien. Maman va t'être bien. Maman va sentir. Ah bon. Et va sentir déjà. Et puis, félicitations à Héritier Wata. La team Wata bientôt là. La, 10 ans. Donc, 10 ans vraiment. Tu écoutes un bakou ébélé. Makamou ébélé. Il y a une expérience. Na 10 ans, on a tout réalisé les bateaux. Voilà, tu es toi comment là? Tu es sur la 10 ans, il n'y a pas qu'à. Je pense que santé ça va? Santé ça va. Pépélé, Nazana Badam Wata. Donc Nazana Batebele, Tibanza, Nazana Batebele. Ebele Babeka solution donc Nazana ni Mambeza Mabe. Nazana déjà dans la team. Voilà. Mais sinon, en tant que patriote, moi Mboka, je pense que inondation et tout ça dans la ville province de Kinshasa, tout sur la réalité en tant que baïmé. S'il faut repérer un message, il y a encouragement, il y a motivation à bandeko yo ba kwela ki makama surtout na mona mingi côté à Tchangu, côté à Tchangu Toloba, il peut aux qui terrain, au comment fait moi ya côté kuna papa le pango ya côté kuna il faut to ebsanga côté na bino côté na yo
message na bandeko bakwelaki likama na inondation tout ça na mona même présence ya notre président de la République na mona ki gouverneur de la ville Daniel Bumba aussi ça c'est azaki wana et Bungara ya PDG fa la Bumba et Bungara. Ah bon, s'il faut passer un message na bandeko bakwelaki likama ya para ko bani na tant que congolais bon mwana mboka soki na potope dindaka donc pourquoi pas biso di OK na mona période moko boye ba joueur ya imana bakendaka Espagne et dindi donc bois tout pe na Espagne et dindi donc alors biso moko toyeba ki ça c'est ça yanga ya yo ya yi donc toyeba ka nini otozo ça lelo moneti bakana na opesa bakonza mboka fotiti totongi bisiko tokukai kotonga te o mundela tikaki teke totongi ekangi ba canalisation ya makambo ebele ya bamai makambo epi tokoma kozwa fulu kobwaka kaka na ba rivière lelo ekoma ba déviation ya bamai kokotela bato na bandako tant tokolaka na kisasa malgré naza moi plus âgé que yo mais na tata na oti quand même nde toende kokola toende komona ata na ba itexa ebanda kotonda bongo te mais lelo po yo za mona kitambo lelo so otali ba inondation ekoma na ba itexa wana onima te mais ezalaka bongo te mauvais canalisation et en plus tozo pona esika nini ya kotomate si fait mon terrain o mami ki wana ata mo 4 sur 10 o mami ki wana ba mo ba chez biso o comme en adresse problème à chez biso ndé mutezo ça donc to prendre conscience na mona gouverneur akendaki atie nana canaux rapide komemela batu biloko voilà vraiment Daniel Bumba o toza na posa nango yango wana oyebisa biso ke ça c'est ko Bumba na moni vraiment ba pa ezoya avec l'état to tikelaka l'état charge te biso moko pe ba population to prendre conscience que mboka eza ya biso donc ne mboka eza biso ne na mona ke yamsu na ke pa ingénieur Pompo Madule Nzambe a bon selo chombo na limemi nyonso OK passer lo kwa Nzambe a mionzo donc azo pesa prix selo quoi Nzambe a mionzo donc a pesa prix neza OK pas li roche azo pesa prix neza voilà vraiment congolais nyonso tous zaka ini to ba kemboka eza ya biso to ba ko sala o il faut tout ça voilà sinon boni basango ya la team wata ya Totorine la pulga ya tembe monsieur les chanteurs ça va la team kitoko la team na biso le 12 avril toza na Olivert eza na ngokara $30 seulement bas spiritas même moral nyonso na assir vraiment zana $30 na yo les concert de revoir non de revoir na nous te po biso ba producteur ba ya pamba au mona msu Zimbabwe mo yeko bima Zambie mo boy au mona msu place mo yeko bima po biso production eza esika biso tulala donc ezali concert o to kopesa bato ba ko ratete ba kozala bon yoka moi ba vangu ba ligne nini o monsieur le chanteur azomima donc tozolinga to beta dom estika la concert historique donc pendant qu'on y a un concert historique faut qu'on meka kutala pe ba sentiment nini o fanatique azanango pour monsieur les chanteurs yé moko de grâce au préparer les biso yango na ba poulet na yi ayebi degré po ayemba so to bandi ko ya monsieur les chanteurs a fait 17 ans dans maison mère a sali 10 ans na la team wata déjà 27 ans c'est aux huiles sous qui binda encore donc nyonso wana ça compte donc aoula que ça vraiment tant nyonso o ya sali carrière professionnelle oui na wenge BCBG y compris na kati donc nyonso talaka déjà zobeta abeta na liga trop de l'équipe amini bon mais s'il faut ça l'analyse normale sur bilan il y a 10 ans de carrière en solo d'Héritier Watanabe il y a aussi des réalisations oui des réalisations na lingako wande maili OK donc otu nanga ba question ya bano batu na te baso ba siko eza ndenge nini na lembi bo benga na ba chaîne na dignité donc na lembi po mambo omoni loko tuninga eza vraiment eloko oyo eza grand souci pa nanga tangu batu tolika na ba plateau to fandi misu pena ndema ebinite ba sukolika donc nde to fandi na bowe tozolinga tozomonisa ba valeur ya ba artiste te mais tozomonisa ka mafinga bon na 10 ans au Héritier Wata sali Héritier Wata bimisi album na 2016 na 2017 Héritier sali Olympia de Paris ils ont exploité 2017 Olympia de Paris Héritier abimisi
kosala ya orchestre ya héritier mbala Olympia ezalaki réalisé te s'il faut nabi réalisé ou pas ezali nini billet tekamaki tango to kontara ba annulé ya bato to kontara wana eza parce que exception nazo beta ngoti biso siko dans na ba concert ezala annulé photo kontara nabi zela tango to yaka na parcours ya bato ya mwasi ba morne pe ba kontara nde ba voisin ba morne na ba eza ba annulé te lobaka ke to kontango par rapport billet tekamaki ya biso voix na biso ezali ce qui concerne biso beta phénomène combattant et empêcha qui et tout ya empêcha qui ya mais ko tchate ke na ba annulation il faut tout ba raconter non je pense pas siko lelo to kontela bato mususu o konte nani annulé ba morne eza ba morne na bango mais siko na solo ba na façon que lelo concert na biso na Olympia de Paris soki annulation wana ezalaka te nde lelo pe l'artiste fali pupa ayeba kozwa précaution azwaki te ya sécurité po euta via annulation na biso ekoma ke phénomène combattant esalami batumbi mituka etu yango emema makambo wana koya lisusu héritier kosala kaka mbala moko orchestre na biso tobeta na Romeo Golf $100. Oui, première sortie. Il y a la team. Na Salamati. Première sortie à la team. Wata to beta $100. Zéro album et l'autre côté. Et puis Kolongwa wana maman a signé Africa na Luanda. Kolongwa signé Africa na Luanda wana. Signé Africa ou signé Atlantico? To beta pe na signé Africa. OK. Après wana toya to bimisa o lelo batu nyoso babeta na piscine Alvalade. Ouais, piscine Alvalade. Biso batu to banda yango. Et puis Atlantico wana monaka lelo batu bakomaka to beta denini biso to banda ba deli boso na bango da bana nyoso o ya génération baya biso batu banda nango de Atlantico samedi dimanche. Après oui ensemble les rois de la fête. C'est nous. No faire était mutabani na badida sarena. Te wana lo c'est dimension. Na yemo wa yibi. Que biso bato banda eloko wana le système à double. Après génération de Weranson, tu veux qu'il y en a et tout. Biso bato to banda double wana. Na Angola, na Atlantico et puis Atlantico ne mona ngweza Zénith ya Luanda. Siko biso to beta yango et puis to epé tozo fabriquer ba modèle. Piscine Alvalade so komi lelo koma bato nyoso na kena obeta na piscine Alvalade biso bato découvrir yango. Quand même ba flair hein na linta ba télévision batar ba flair vraiment ekende bien kitoko et puis à part yango donc CG Chali Rubenga oyo kaka vraiment ne tozo décortiquer na ne to comme junior qui la bas mettre gege monter puis là soki to na Europe to beta France to na Europe wana to beta Belgique to beta Turquie to beta Grèce to beta non mais France faut qu'il appelle na ba détail France au beti wapi na salle nini na France na Belgique, vous mettez na salle nini, Turquie, Grèce, Espagne. Na Belgique, tu mettez na Dôme de Paris. La Dôme de Paris. De Bruxelles. Dôme de Bruxelles, oui. Dôme de Bruxelles. Tu y na Paris, tu mettez na scène musicale. Ok. Tout le monde a mon amour. Et puis les autres, ils ont sous na Dôme. Et puis ce tu y ba concert, tu mettez na ba Turquie. Ils ont na ba salle nominée. Tu y tu mettez Espagne. Et puis pire encore, tu kenda studio na Belgique, au bakari mokonzi bakenda États-Unis. Ou ba refulaka bango. Donc to sali makambu oyo na 10 ans batu il faut ba betelaka héritier maboko. Et puis to beta palais des congrès na Côte d'Ivoire. Donc ça bilan il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a la team. Et puis to beta na palais de la culture na Côte d'Ivoire lisusu. To beta Guinée 7 fois. Mais félicitations côté à palais de la culture pour artistes tout tenda qui n'a Côte d'Ivoire à bêta na palais. Voilà, et là ça a puissance. OK. Et puis ce to beta 5 fois Afrique du Sud. To ya lisusu invité par Yvonne Chaka Chaka. Oui manzabe. Oui tout mugomboji. Donc toza na ba parcours oyo héritier atiki na 10 ans wana aza mutu oyo a félicité. Au lieu mato zora tant nanu, so to fandi ba ya obeta ba bilan na bango. Au lieu to zora tant soit to fandi to bandika aze lo côté boto boy te né lo côté héritier petit presque ba province nyonso ya RDC sauf Kikwiti province à Bandundu nyonso aussi nyonso ça reste à vérifier to beta na bambanda cadre to beti nyonso
tobeti nyonso concert privé concert privé concert à mbongo kombo nango conseil tobeti nyonso mais alors lelo siko na nyonso tobeti to senga na ba producteur donc bana kikuiti na bazolela po depuis to immortaliser King Kester Emenea baza vraiment na besoin bayoka na kanga ki motema live bayoka ngo vraiment live bana kikuiti producteur au mona na mutu abandundu donc oye la team eza société nous avons besoin de mbongo c'est une entreprise donc total a exploit au héritier sali quand même tous on attend à 10 ans on a tout félicité c'est pas facile. Ah bon. Que ko réaliser makambo wana ba minité o akutana nango ya batu kolongwa batu bafinga batu basala boye batu bazonga en fait ya peli susu na exploit mo to longola main noire o ezalaki ya daja ba bourrique main noire ezala daja ba bourrique to longola yango to yebisa batu ke bana wenge baza bato bazaka bien instruit. Donc, bah, qui n'a classe, mais bon, il y a ceux qui m'ont suivi visa parce que ça démarche na bien. Donc, tous ceux qui savent on a mis toi bah tous ça démarche na bien. On reçoit visa na très bien. Donc vraiment, bananier sur la team na ebike 10 ans na biso yango on eza ya mike musu na lobité pourtant. Est-ce que 10 ans à la team et l'équipe ya bandeko mususu ba ça 10 ans exemple. Les bato ba 17 ba 18 ans. Fabregas Maestro aussi a plus de 10 ans de carrière na a fait depuis fêté 10 ans na ya de cela ba 4 ans 5 ans passé. Maestro na yo mo kutu mo pandisa autant ozobeta lisula bo mwana sa motemo zosika. Mon lobby yango ka po bato ba yoka. Non. Bilan na biso na bandeko musu eza pareil te. Les appareils étaient ceux qui ont 10 ans, les artistes sont basuka na Luan. Exemple, je reste bongoni na PC mbote ezake basuka na bangoka na Luan. Bande onyo so wenza Benfica na PC bangote basuka na bangoka na Luan na wenza Benfica et puis c'est fini. Na ojaenda. Ouais, biso tozana ba bilan o tozotanga ke. Eza na obi ndeko nanga. Nayebi ke ozara la page kokene ti kopeta ba parler de la culture bango bazana la culture na bango baba congolais to ou bien apo déjà angolais comme Congo boki osangisa bana quartier belé angolais comme Congo et comme Congo na mboka ba Samira Meka joyeux anniversaire à toi Samira Meka de nous et puis Dolvin Lelo Amelia Mwando tali boto tali sak donc ezate ke biso na makambo héritier asali elingo lakisa ke héritier déjà c'est l'étoile donc kozala déjà na maison mère azaki leader moko boy sans orchestre héritier watana azaki leader sans orchestre donc leader donc asala pays na kata pays comment est-ce que 10 ans ya faire rigola to comparer peine 10 ans héritier non c'est pas pareil et puis to solelo moko boy biso premier concert na biso ke boy batu ba futa mbongo nanu na sol européenne eza salle ya 6300 places na génération nyonso eza mutuna na salamu na scène de Paris salle ya 6300 places au héritier a osako beta comme premier concert na ye OK batiki yango na concert ezala te ke phénomène combattant eza mamu ya okosa te soko tali ndeko nanga o lobi ndeko na biso artiste Jésus de Lingwala Ferregola wande na ebité Jésus de Lingwala ça so tali artiste MC Jésus de Lingwala Ferregola il faut ça clair na bien Jésus de Lingwala asuka na abanda na Élysée Montmartre eza salle ya 300 places au ba les logo ba place au ba olela matanga elekiam na munini tukozo mona te ke non mais à l'époque ezaki normal là kasi tozui faut pas que tozui 6300 places kabola yango fois salo ya banda vinayi zo mona te ke il y a pas photo il y a pas match donc tant ou batu toyaka to bandi ko finga héritier yango il faut finga ma oui oyeba ke Jésus Christ bato ba finga ba tekai ezaka bato lelo balelaka Yesu aya et puis bazaka na feti o Yesu abongolaka mai vino ba melaka pe baliaka pe mapa baliaka pe misi mais ba oboyaka lokola biso to monaka o nyonso bazoboya héritier lelo eza nango biblique yango esaka biso ba spiritual so monter pour toi bato minimi bon mon nango normal mais oyebi ke tango zoloba boye il faut voir peu misu na billetterie ya héritier watanabe est-ce que billetterie à Dôme de Paris vous voulez très bien
nazoyebisa yo ke pour ba concert rebelle ba billetterie ouverte la coste Didier la coste Muketonga bonne chance à Vienne nayebi ke les 12 les 12 oui samedi on nayebi te so basi baké ou comment tout le monde a 2 ou 3 artistes baza jakuna arosela o batikali awa tout le monde a remercié qui artiste fali poupa pour na be fort abundeli pour na rejoindre ba visa problème ezate merci nayebi ke merci pe na artiste nde abundeli artiste mususu yola ba artiste ba moni maboye ça va na moni musique comme okende kitoko bon biso vraiment d'homme na biso de Paris ça on a billetterie ça ouverte donc to ebisi ba fanatique nyonso la team to te yango na nganda te to na malewa te donc eza na Fnac eza na yo na téléphone na yo Fnac physique oyebi place okozwa po boza na Paris et puis ceux qui vraiment olingi oya ezo donc so kozwi métro 12 balamoko ekitisa yo na dom de Paris wana nayebi ke acheter vraiment vos billets donc tozana eloko musu tokoyebisa bino te achat ya billet yango nde force na biso donc spiritation nyonso za partout tant distraction ezate tant oyo vraiment ezali tant ya somba billet na yo elakisa ke olingaka artiste na yo tant osombi billet na yo et puis biso toye na eloko moko video elakisa var tant biso tant toye na var ezozala ke soki eza vrai penalty ekozala vrai penalty soki eza faux ezala faux donc totindi mutu na malewa te o na cafétérie o na mangeterie te eza na ba billet pe roté kama na ba mangeterie na ba cafétérie ndezo ba wana kwa mezo ça ensemble mais la tuni juste mon ba te bele ba kolanda biso bana bezo ba comprendre obi ke yo oza parmi bato ba betsa libakuna vina oui donc oza parmi bato wana par rapport à quoi nazolo ba makambo eza réalité yuzo mais eza réalité bato tu bazolanda biso réalité oyo yebi bango nyonso ba yebi yango te ngana zana ngana besoin ya kolinda te ke tosali liste moko boye soki pa maadolo sosomi zombo moko zwi billet moko te yana bato bazosala bongo mais oui pourquoi pas bomoni yango lelo bato ebele batie ba billetterie comme modèle wana donc biso basilitas il faut to lakisa ke tozali force ya héritier wata neti banani basali bongo ya paka faut ko dévoiler robimsa ordina poisa to ebi lelo Jésus de lingwana vente comment en ligne te bango elongwe na ticket master bango elongwe makambo wana ekomi pa tantine ado tantine bokechu l'hôtel ba fera oteka ba billet na ba restaurant mais bon likambo eza likambo ya kobomba te ezomonana siko yango nga nazo motiver basilitas biso nazoyebisa bango na ndenge te ya kochula bato baoteka na ngana msu mpona bango eza stratégie na bango mpo bafanatique na bango ce sont des vieux bazala na bahomme vieillard donc yango moni nazoyebisa basilitas nyonso vente physique ezali na Fnac et puis vente en ligne ezali donc ntango oza na compte bancaire na yo mpo basilitas basalaka soko ozozwa tante ta repos mpo mboka na bino toyebi ke eza mboka ya mbangu mboka PDG Manu Mondo na société na ye tu mbangu maître Zeti balebele donc maître Miko Mundibu arabe Rodrigue Kipanza vraiment ndeko nanga na yebi tout ça dike eza ke place ozaka na téléphone okoyi no kosomba billet na yo tranquille somba bema billet to boule to somba ba billet na biso batu to tolinga kloklo tumba to somba ba billet na biso zeteke na sia sombi billet na ye to somba vraiment ba billet pour soutenir l'artiste. C'est le seul moyen de soutenir Héritier Wata, c'est ezali acheter les billets. Donc, même en un an, ça va tout disque na biso, to copier yango na téléphone té. Tout le temps, to yo kaka yango na ba plateforme. O ezali, donc, même ma eloko na zobeta c'était tout le temps. Donc, moussa nga ernio so a ezali pour na oyebi sabatuke. Toza na dom o ezali en face na biso, aba la distraction, total la dom na biso, to ça la résultat est bien. Et puis, yeba ke concert o na zoyebi sabasilitas, ezali concert il y a défi. Il y a défi mais faire azoter ka role kabino. Te défi na yete. Défi à sens que to betaki la scène musicale. Résultat o ezalaki wana. Bato belé ba satandaki na muti. Siko ba koya ko confirmer yango na Dôme de Paris. Très bien. Yango moni na zo ba spiritas nyonso. Bo sala ndenge bo salaki koleka. Tonto aboka witi na yebi ke moi santé mon boulou bana na yebi ke ba kosala bo sala ndenge bo sala ki ya koleka comme ça batu ba comprendre que héritier watana be azali na ba fanatique na ye soki to robenga ba mélomane ya la bonne musique bango ba koya après
Ils ont dit que na fête na biso. Donc biso moko ba spiritas, tous on makam na biso à charge, tous on ba bien na biso. Est-ce que vous avez rappelé belé neti ba mobondo? Te ba mobondo déjà ba okanga bango. Yo mona été ba okanga ba lati ba drapeau. Il y a ba pays mususu ba drapeau ba. Est-ce que vous avez belé pour la assurance wana? Te biso nous sommes nombreux. Vous êtes nombreux. Nous sommes nombreux. Ah bon? Donc on a nombreux on a tout là c'est vraiment que héritier wata. Pour hier azana na jour on a héritier wata ça simple instrument et la musique. Donc producteur azana besoin mon et songa biso tozana besoin to ya kumuna concert au ekozala événement et aussi kala événement na 2025 on a omona nanga concert au epate ya bisoté pour tozana album au ezana marché ça fort et l'équipe oroya oyemba net yo section mutu aroya oyemba na bisoni poso to yembi simba et ça ba komutala na talana au presto beta wana voilà donc tous ça sir na concert wana ya maman Régine Lumba Xavier Lopez mon yaya Pontial Congo tous ça la sir na banzemu na biso yango voilà tala siko batu balela shawarma siko bolingo mpel simba eleki shawarma siko boya ko goûter yango koyoka yango en live. Oh Richard était allé à yango 3 fois dans l'année. Côté na ba bata o demi fois na kokaya iso. Et apaka. Oui. Mais lelo ce qui est vrai, oui puis que ndenge na yambio lelo, il faut mécano ko confirmer biso. Qu'est-ce qui se passe lelo? Artiste héritier Watanabe a comme le rôle à papier, a comme le rôle à chiffon, a comme le rôle à l'oroté, mututu ala la muki, aye a sarani na ye, mututu ala la muki, a lobi orikoloba. Premièrement, tout le monde a dit pas tu RFI, va dire na ye envers héritier Watanabe. Tout lali, tout la muki, tout le monde ken piana. Réaction na ye envers héritier Watanabe aussi, on a moni a tché même ba combo, ya bandeko, ya la team Wata. A cité combo ya Francis Dibaya, a cité combo ya Charlie Mpaka. Pourquoi il y a un problème entre Ken Piana na bande kwa la team ou comment o lelo héritier Watanabe nda komi source ya inspiration, il y a dénigration toloba, dénigrement. Tozana problème mo boy, héritier aza homme public. Tout le monde azana moyen ya koya ko sala critique. Et pas héritier mais ben jirti. OK. Tozana moment moko boy tozana combat o eza combat penda. Besploit o héritier asala eza na bandeko musupe ya musique ba sipela na ngote. Eza bandeko ebele bazolo baluba eza bazotinda bango. Que bokende boye batuna peta mbako ya koloba distraction ekota pona concert na bango. Lokola biso toza bato milimu tozana mutu to répondre te tozana distraction moko to kokota te eloko moko etali biso ezaki biso loko etali biso eza dom babizo banga na zo banga papa chokoga koloba te également tout le monde en soupakia no piana ce qui est vrai nalinga na la kisabatu ke ngaza soda guerre so mo na oloba likamte se guerre ya te na mboka. OK wazalendo so na oloba te engi oloba ke guerre ezate na mboka. Donc moi ndeso na oloba te eza ke guerre ezate na mboka. Mais tu weekend piano za frère ya héritier Watanabe ba agissement kutu olobi langage moko o eza trop riche. Aza frère na yo moi mambo azo sala na neta ma obongisa ngo na kindeko na bango ngana obzala te. Donc ngana zate pona ya lisusu ko mettre ko bakisa moto likolo ya moto ozo banga ndekene piano wazalendo on faut uzala te ngana na ba tactique ba combat musu ODSP bundi yango te nana ba tactique ba combat ya makasi mais ekozala utile te ngana fanda na finga ken na famille na ye mais o ekozala utile na yebisa batu ke basomba ba billet ya Dôme de Paris. Donc nazo mona te lelo so ina fingi. Alors ma fingana est-ce que ils sont combien de billets? Tout le bas aux allons concentrer na naza donc ndenge naza boye ya billetterie ya héritier Watanabe naza juste concentré et puis na ba spiritas bazaka ka concentré na makambu ya le 24 et puis na le 12 avril oyo avant ku itoke. Donc moni ba mwana nyonso
oba gay, oba lobby, boye bazongi, boye lelo mutu. Soki ofingi mpaka. Eko changer ne logote, aozara Charlie Paka. Ode. Lelo soko fingi dibaya. E changer logote, omona mutu muso fingi dibaya, so ba telmo papier na biko koma. Dibaya okoma mamba kito okoleka. Le tolo ba kena yebi ko komate, dibaya okoma koleka. Na lobby na mutu na keniti. Donc yo so lingo loba ne viens na yo kitambu. Yo na loba na it. Ngana zo loba makambu. Ngana problème la été la loba ni. Et bon y pende aza baza problème nanga. Ngana yebi si ona. Non, toi tu dis pas. Et bon aza pe na problème. Vous êtes défenseur ya ba spiritas. Azali pe na problème na héritier te ngayo na zo yebiso ke wazalendo. Abengi héritier Dipon. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que héritier de Dipon. Ça n'engage que lui, Dipon, azobeta le 24. Mais na Dôme de Paris. Et ça historique. Et puis, aromema batu na poto. Akanga, Francis Dibaya, na Charlie Paka, on a badira ken piano. Akomema batu na poto. Héritier wana. Dipon, omema batu na poto. To biso, baspiritas to lingé na ki Dipon na. Et puis, biso pe baspiritas to lingé en paka ka bongo. Charlie Parana biso. Et puis biso pe tolinga dibaya na biso ka abo. Bazala mabe. Basala nini. Basala ni baza ya biso. Kutu banda ku muso mona. Obi ya mutali boma mo angibisa batu kote na biso. Batu te na mutu ka ya Monisco. Monisco afuta famille wa. Parlo ngolo bani. E ngolo ba ke bande ko na biso to ko ina bango te pona likamu moko non. Bango baza toujours c'est pour nous défendre artiste. Et puis, ce que tali Francis Diba a fini raté. Ce que tali même Charlie Paka a fini raté. Au moins il dit que la vérité. La vérité n'a biso est blessé. N'a bi lelo exemple mon ndé on a biso ken. Oui ba ke tanga zona na bande quoi. Il y a l'autre côté à Jésus de Lingwalo. Il y a des gars ba misa na ba photo bande kunae. Mais ce que biso ça sert à quoi? Alors ba bien pour na ndekunae héritier wata. Et puis, au moins, quand tu dois me bêta, non, absolument, au moins, il y a des gens bien pour nous. On a des filles au PSA et tout. Na lobby, na osula. To sula na somona utilité mon côté au ngana ko ikozwa ndeko ya Ken oza emsu na maladi mona na photo na ye na moni utilité mon côté na ko filmer ta la famille ya Ken na moni utilité te na ko finga mwasi na ye na bana na ye. Nga utilité na nga ezana loba Dôme de Paris, venez nombreux acheter vos billets pour samedi 24 mai 2025 à Dôme de Paris. Mais le langage on sait pas là mututu ata bolo mora yep a ken héritier bongo ça va na langage au changer tête bo ilobe remise ceux qui wazalendo. On a bunda ba tactique ba combat. Kazi na zé bisa OK. Okuteli pe la grand maître ken piana. Au moins na zabu. Ya biso bo simbi azongeli héritier. Oyo alingi bitumba abandela ba mamu on est sur ça bêtise na moi on ça bêtise abandela bêtise le 25 ou le 24 na 0 et abandela bêtise donc na minute oyo c'est que kena sarala nano oya après bon nazomona tina ya kombo ya ndeko Ken ozotila ngate ngalo bila héritier na kozwa 5 secondes te pona kombo na organini elle est vengisu na organini importance ni na est-ce que obeta ngongi na concert na biso de ya remplacer Manzeku yongo eloko ngo remplacer ni Manzeku parce yanga ni na kati ya yopo a démarrer héritier Watanabe te a démarrer te à lobby. Donc, au moins, il bon, malheureusement, ils sont choquants. Au moins, Babylone, et ça, au moins, depuis un moment où il y a ce qu'on a qui sagesse à Mbogo, au moins, on défie Babylone, un coup tangi. Et kangate pour ça l'importance mon côté. Moi qui les ont qui les ont comprendre que sont banga. Ah, moi qui les comprend moi qui les ont comprendre que naza mingi. Na marambo etali Dôme de Paris naza mingi et puis pour na website susu ba spiritas bébé chemin ndié to négliger na amela miliki faut vraiment to pesa susu bébé chemin ba miliki azonga na santé o azala kinamo et puis ba clip lelo to komi na étape to zobimisa ba clip talaka so to bimisi clip e vimbisi to bimisi clip e vimbisi
Donc, tu as vraiment, et puis tu as 20 chansons. Tu as 20 chansons. Et puis, bah, tu es belé, l'album, bah, découvrir Rombox vraiment. Bah, il y a découvrir Rombox à travers clip nango. Donc, il y a vraiment une étape à clip pour ça. Chemin dans le silité, chemin ça continue. Et puis, pire encore, les sous tous dans le studio, pour un album, il y a des musiciens, il y a la team Wata. Ok, non, c'est tout vraiment. On a besoin de temps à communiquer dans mon. Donc, vraiment, occasion est en Owan. Occasion est en Owan. Il y a aussi la solution. Comme il n'y a pas de kitabo, vous manquez héritier trop. Mais bon, il y a pas de héritier à mon kitabo. Asa muta mukili. Oh, héritier, il m'a bien aimé. Moi, il y a pas mon kitabo. Moi, c'est beau sangani. En général. Pour na moni, c'est beau sangani. Héritier, asa fierté na biso bana kitabo. Vous êtes des impolis par des gestes et en parlant. Oui. Non, mais on a ce qu'on en général. Té, bana kitambo. Donc déjà ba comme mi balé ou misato. Et moi comme mi balé ou misato. Et comme que ma bé. Mais ce qu'on a ma bé yango. Biso osana on a dom na biso. Moi na ma bé yango. Et puis bozo manquer biso trop. Et ça ba musu ba yaki ba manka fifisi wa fort. Mais to oseka. Boyeli su bo ndo manquer paka. Boyeli su bo ndo manquer dibaya. Mais mokolo nda eba nini asala na bana miki. Et puis les résultats de l'impolitesse c'est à gogolan. C'est à gogolan. Au gogola wat Ken. Au moins ma réponse au yozo pesa. Donc yo lo yo komi nzambe ko mutanga likanisi nanga. Ça va mais ngana zo ebisaka batu dom na biso. OK. Ngana ebisaka batu obi ngam na muta musique ya tongo. C'est ngara Ken. Achala c'est à que na moment où yo sola. Bwana ta promotion grâce Barbara na kwa lui là on a vraiment et siga Richard te sato maranga na zawana toujours. Na bien. Ezake ngana amna muta musique ya tongo. Musique on to mo na monte pas Ken. Musique on za pas bande ko. Na tout non. Kerit, na kenda concert à Zouk Machine. Parce que moi ba te beta boya o beta ma musique. Parce que ce batuni Zouk Machine beta na neni. Umuna. Mais pourquoi les pili. Zouk Machine. Zouk Machine. Moi qui n'a concert à Kassai. Mama Jocelyne a joué si eh bien nimbo jetli. Donc nazana ma bebele awa. Si comme makambu yango, soki na komi kokota na distraction na temps o eza makambo nga na yela na latinité. Makambo nga na yela na latine ko vendre artiste. Ko vendre banse mon abiso et puis soki tozali na moment ya likambo o ya munene ko beta sete na fanatique nyonso asomba billet puis na ba milomane ya la bonne musique. Tozana moment oyo musique efungwami na poto. Et comme on dit maman ya mutune so ali ko fute. Maman mutune so ali ko fute là. Ah ouais la mbangu moi ki okota place biso ekozina. Makotika po baloba yepa ko machi. Mais pour Ken a lobby héritier dans le niveau férité. Ngana pesi ka bilan na biso. Ngana pesi bilan na biso. Baba tika ko se comparer na ferré. Ngana pesi bilan na biso to beta deux fois Atlantique. Donc na génération héritier azali. Bato ya beta na bangu. Bato yi oye o ba ya kokuta yi. Donc héritier a beta double liboso na bangu. To beta Atlantique afa bato babanda ngana beta double do na Angola. Donc ngana opesa ngana zolo ba sur statistique. Donc tant muto lini pe oloba ya ko loba. Que muto akokani na yote asalabo biso bandi vi na 6300. Bato ba oloba wana oke baleke héritier soi-disant babandi vi na 300. Na concert à l'étranger. Biso to bandi vi OK c'est bandi dans quelques concerts yomo komona na Romeo Golf $100. $100 zéro album. Zéro album et ça exploit. Na zéro album on a bolongo les orchestres et que à l'étranger. Mais ce qu'on a évité. Soit toujours le artiste ça fort toujours cause. Toujours ça fort par rapport na kobeta
bilan na ye il y a 10 ans ya on to le barque artiste ça fort et puis quand Afrique d'ici il y a pamba ils ont orchestre bili ba kino beta ngote mais ba ya pe ba tsara minoko na mboka ba Gilles Osemi ya ba doli Shalako ils ont bato ebele ba kenda raté na mboka ba Thierry Mwaka bon Thierry Mwaka na PC mbote place ça tala siko bato ebele ba kenda raté ke ba oyaka tangu ba hoya babandi ko loba et puis to compter bilan tozo beta tangu tozo beta pona suka ane na ofanda kana kiti na yo OK to solola ngo tangu to solola yango ezala ke ba bilan na bango so yebana te apo yo kaka o toleki batu boleka na bino biso nde bilan ekolobila biso. Ah bon voilà yampaka Sileo Scram. Tout le monde. Telle vidéo. Place à ça, tata ma passe. Papa moi a réclamé Sileo. On a papa nae. Ah. Nga c'est le tobota mesika montenga na mwana yolo. Ya mwana bandal ma emmené na oye bande. Nga portu na mama tata na nga foto na ba master nga ba Younes Boyaou. Mes réactions à papa wana asingi na mwana yake ko talae. Papa Scram. Et pour na mama bonga na oyeba ondeni famille c'est le ba na ngambwa yo to amopandisa mkozo amiko ke tu noto mona ki tata bolobi nde mais ala kulutu na yo ala nani kulutu na c'est le Scram kulutu na mata ya paka ndalo yalo ba azolo ba mamba bongo oui c'est le kulutu na yo grand frère na yo azo boulé kutunde fois recruter na quelle sorte de bêtises. Oui. Faut qu'on m'apporte parole, il y a Sileo Scram. Bon, Aza artiste, Alexa ba preuve na musique mais na ande na tante. Tant des ati. Begino, Serge, na fait Rombo. Yo lika na zanata. Dans la posa na o, bon signer contrat. Tant des ati. Acheba moyen j'ai. Tant vraiment exact. Mais est-ce que dans la musique à Congo aujourd'hui on peut aussi comparer Sileo Scram et Héritier Watanabe? Na ye mo so azota la place sur le bon mona ka ba petit ba fo esprit. Yo ba o Congo ndoki. Plusieurs fois pas ba ta l'émission. Na tuna juste mutu na po yo confirmer bien artiste ya mboka na biso. Ouais. Aza pe na exploit na ye ba réalisation na sala na ba ko imbiko. Bon c'est to boya on to komi bandoki. Te modi le manzara lobaki wana eza maison mère. Le fois mana hors maison mère. Moni c'est héritier ta moi ça bana odi le manzaka lobi bon. Ne c'est héritier est-ce que maman ta moi ça lobi akosi? Akosi te pour na yo. Oza pour akosi te azolo ba c'est qui est vrai. Siko tozana eloko moko boy. Biso vraiment dans la team to vitamine ba polémique ou ko apporter le route. Lelo comment muto ko ko ba vérité. Ba ba raisonner o mabe. Lelo net na bimisi ba vérité oyo. Ya biso ba to bandisa lelo ya double. Lelo mo ba tusu ba boya na yo bimisa vérité o na génération nyonso. O lelo à part to sukisi na vientoni. Président JB na vientoni nini. Mutu a réalisé ko banda mbala moko na salle ya 6300 places na Europe si héritier wana peka omona est-ce que na kosi héritier a mis orchestre na 2017 pour na Olympia de Paris est-ce que na kosi et ça va exploiter que obani mbala moko au moins be kesa musu botangi la biso lelo ezalo wa ba dragon fese bilima Bilima abundaka na goliza koipa na samba nyoso basiba kinda kinya kati koyo wa o ba obunda naye oyo mona tege non ezana ba mama mususu o bango ba betaka ezana ba mama mo ezanga tina ezana mama mo mettre CD alamba do bishungu na ebike ba mettre nyoso vraiment o ba soutenir héritier wata na ebike place baza Kevin Cheval na ebike ba mettre nyonso ozo mona teke makambo biso to be on a beti na eza polémique te mais ba comme sango polémique c'est est-ce que nazo kosa ke biso concert na biso eza le 24 mai est-ce que na maman nazo sa bastilité est-ce que to landa landa te po e ko apporter na ngwe lokote na concert na biso est-ce que na okosa faire rigolo azoteka ko bon na kosi ke ba manka ififisiwa est-ce que nazo kosa faire rigolo azoteka ko héritier est-ce que okosa
aoteka nini billet biyani il y a concert et ING Arena concert moko okomisa on a 62 places à oteka tiki concert à faire rigoler concert moko ya 6000 places bonimbo comme ça on a 62 places à oteka tiki donc bokaboli ba 3 on dit bokaboli ba 1000 billets 1000 billets 1000 billets 1000 billets et stratégie on dit ba 300 ba bilo mu bon eza stratégie na bango eza façon na bango et wa kutu na stratégie na buzoba na upa et engagé ngate nga engagé nga billet o engagé nga za billetterie na biso mam na biso ezo simba bato ba olongwa ba oketi poto nini makambo faire comme là le rôle balesio qui sa bol Congo bololo on a su ko supporter papa Hervé te na supporter comment aza être humain le kolanga muto nzambe asali nga na wina epo ani ponga na za muto mokili biso neso to yaki to uta mabele to zo samba na ye comment dire lima liboso na yo ya mpaka nani pa mkomsu ye pa lo bakombo na ngate bon nga na lo bakombo ne ye na lobi ya ngate nga leke na mulaiti fo ya bandelo ba pe kombo na nga ponga pe na lo bakombo na ye et bon ya lo bakombo na ngate nga na tinda nga eloko ezo autoriser pa na nga na lo ba o ezali avantage ya Latine Wata kala mezala ko mona ata soke na mboka ba pikime nga za na pikime mo amukolo na benga nga yaya na comprendre que soit na l'école na moula il faut en respect envers sans en respecter je te lâche voilà le programme il y a la team Wata avant Dôme de Paris na Kinshasa il y a aussi des concerts bon biso concert ya ka so producteur ayi tozana bino vraiment beta ba coproduction te te même si mbongo na ye moko ateki ateka pe lopango jamais mbongo wana vomi apesa bateau to lingaka ye to résoudre ba problème na biso kia ke ko miser yango musique eza po elesa héritier non héritier alesa musique eza pe na bateau ba olesa musique bazabi ebele bon bakanga na binemi na ba producteur pourquoi au défi 30 000 poso msele comme ba problème un peu combien oyo zong sele to lo bana lisuti wana ni wana ndata la biso me mamtu na lo bakayibi bon ata artiste était mais comme producteur kaka Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Paul Moutou, c'est lui, non? Non. Jean-Paul Belmondo, c'est artiste, acteur. Bah, oh, bah, Timba, bah, hebi déjà. Bah, oh, bah, Timba, bah, hebi déjà. Il n'y a pas que. Bah, oh, voilà. Bah, Timba, déjà, bah, au programme, il y a la team Wata. Les 12, oh, vraiment, les 12 avril, Spiritas Nyonso. Donc, il y a un bougie et tout, Spiritas Nyonso, tout ça là. Vraiment, na Oliver. Pour ce que là, deux matins, tu comme 15, tu fais 10 ans na biso. Nabi que félicitations na ba oh Nyonso bazali fidèle na héritier Wata tina mo ya lelo. Et puis félicitations na ba oh Nyonso ba accompagnant héritier na ba album Nyonso quel que soit aux à la musicien ya la teamté. Félicitations na ba Nyonso oh ba soutenir héritier. Et puis félicitations na ba oh tilelo bazo soutenir héritier. Ba mécène Nyonso ya Congo vraiment nabi que ya Willy Moucheni. Le véritable code mondial. Donc, on a passé vraiment beaucoup de place à cette place. Type Boka na lauréat de Bruxelles à faire des millions. Donc, Pablo Angelito. Donc, Batutu vraiment au Balingara Bisso, la team Wata. Merci Nabino. Nanyo Sobozo, ça plein d'Angola. Car là, vraiment, on a passé Mbote. Place Azali. Ah bon. PDG Ivala Bumba. On a passé Mbote. Batunyo sont vraiment au Balingara héritier Wata. Micha Moulongo. On a passé Mbote. Puis, Glody Loame Sombodi. Na pesi batu nyonso vraiment les Éphésiens de yolo nyonso na pesi batu nyonso. Il faut voir rappeler les vrais pétroliers de Dallas. JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. JB Kumaluta, les vrais pétroliers moro ya fiable to tigala na na monde yo. Dallas ya États-Unis. Ya yolo te Dallas pena ya solo ya kolo Dallas. Ouais, na pesi pembo te place ça. JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, ya Maneli. C'était na zobeta kaka na ba Spiritas. Pas de distraction. Jésus o biso to belela Yesu yako betili baku Yesu bat bateka ki o bafinga ki ka bato moki. Ba bisaka Yesu asa magicien. Boye ba bisa Yesu na men.
azamen boyebobo donc makambo wana etali biso te tosala kaka tozwa kaka héritier totai na place à Yesu tout monde a ce ko réalité elekaki Yesu azalaka na musique ya Congo Yesu azali lancé Yesu azalaka déjà ouais c'est Yesu o ba monter na film voilà mot de la fin et puis quelques ya yangoma bina pesi na mbote na ya yangoma na yeba tutu balinga héritier goga na pesi bango Adel Tiala place aza vraiment na pesi mbote batutu balinga héritier wata rendez-vous samedi 12 avril et puis rendez-vous samedi 24 mai 2025 d'Homme de Paris sur le métro 12 Mamoro et Kitisayo dans la Dôme de Paris où on a vraiment que Mamtou et les Kakito merci na batutu on a lésé et engagé au ACPLP vraiment tous en abîme ensemble. Voilà. Merci beaucoup à José Longondo, l'homme Tesla. José Longondo, big salutation à toi. Oscar José, Marie, les millionnaires en kilote. Papa na prodige. Papa na prodige. Na omo lala déjà na souciat. Donc eloko yexeka na zo panga koloba yango na kopesa trouble même na famille. Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote. Papa ça yo pas moyen. Jogo moko a reçu l'honneur ya Congo la Chine, c'est toi. Oh, Oscar Marie. Na lobi na Asie. C'est Oscar Marie tout chinois ko quitter. Pourquoi pas un commandeur on a biche? Ah, changé. Donc Oscar Marie a changé donc. Oscar il a changé. Pour émission au Kalaté to ça nangana to andobeta Oscar contre Marie tout donc. Au lati fares équipe nationale Chine na lati ya équipe à beta. Juyo lata boinga lati. Ah bon. Donc Kalaté Jean voilà, millionnaire en kilote, je pense que ça là vraiment bien. Oscar Marie tout, papa na prodige, bola mo lege belé, big salutation à toi depuis la Chine. Yaza jogo taza jouer. Bon ba jogo ba kweyaka. Ba joueur ba tika. Ba jogo ba kweyaka neti Yaya Richard wana yaza jogo. Oscar Marie tout fait naza jouer. Oscar Maritou, millionnaire en kilote, merci beaucoup à Dada Oulungo, la Suisse, pourquoi pas à Jason et Makassila, mon ami, merci à Papi Placide, KBA Wetou, Papi Placide, big salutation à toi mon frère, et merci vraiment à bateau tout, Balingarabiso, merci à Dada Oulungo, pourquoi pas à Cynthia Lumira depuis Portland, Cynthia Lumira. Big salutation à toi, merci beaucoup. La préférée n'a pas pu quitter. La préférée? Grâce Barbara. Grâce Barbara, la préférée des Mpaka. Kakweta. Grâce Kakweta Barbara. Grâce Kakweta Barbara, big salutation à toi. Soumou Richard Azo, c'est que la voiture Azoramo est loco. On n'a pas grâce Barbara. Le sonama desu. Alia Kitoko, Abosani Bilora Nestori Nandaku. Merci beaucoup na équipe Mobim Afrique et la télévision. Merci à Richard Tessa qui était derrière la caméra. Pourquoi pas à Juma Claude Bols. Juma Claude Bols. Bah comment on peut na bossa nangai Claude Bols. Soit royo rabiso ça là vraiment bien. Claude Bols. Merci vraiment na bateau tout balinga rabiso. Merci na babonné fidèle na biso na bateau ba partager et puis na bateau ba commenter surtout. Vidéo Nabiso, merci Naya Willy Moucheni, l'unique et le seul, le véritable code, mais c'est nous en katana jamais. Merci vraiment na abonné fidèle, je pense que tout le monde a niveau au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.